bonjour à tous. Mbote bandeko nyonso obolanda Irsil Botelo TV. Mbote na bino esika nyonso oyo bozali. Bandeko nanga dimanche malamu na mutu nyonso. En tout cas dimanche malamu na batu nyonso obalandaka biso. Batu nyonso obolandaka vraiment Irsil Botelo TV. Na pesi bino mbote esika nyonso bozali. Bandeko nanga lelo toye na problème oyo liboso na bino. Toye libino lisusu problème ya maniqué de John. Naza sir bolandara vraiment ba analyse na biso, naza sir botalara biso, naza sir boyebi likambu nini oyo Irsil Botelo TV alobelaka pona maniqué de John. Alors lelo to liboso na bino na likambu oyo ya maniqué de John. Bandeko nanga likambu nini ezo leka. Likambu nini oyo ezoleka awa na Irsil Botelo TV tope likambu nini oyo ezoleka na vie ya maniqué de John. Toyebi biso nyonso azalaki oyo Fally amemaki na poto, azalaki oyo après poto ya Fally, azalaki oyo ayaki pona koluka kubebisa réputation tope pona koluka koya kofinga Fally Pupa. Alors ba wario ebele ba sepela ki nango te, bato ebele ba sepela ki nango te, bato vraiment ebele ba sepela ki na ki ingratitude ya maniqué de John te. Te utaki komona mukole mikole utaki koleka arrivé na etanga utaki poto aye na Kisasa, to mona ki maniqué aleka ki na ba émission ebele pona koloba ke passeport oye azoya ki visa ezalaki Fally te mutu asalaki yango pona koloba ete abundaki pour que akende poto, c'est normal batinde na poto po ye abundela Fally pona koloba ba makambu ebele oyo ezanga mutu na makolo. Bandeko nanga tozalaki ebele ya komona tangu Fally Pupa amemaki délégué na ye na poto, amemaki équipe na ye mobimba délégation pardon. Tangu Fally autaki komema délégation na ye na poto, tomonaki eloko nini o elekaki après délégation wana kokende poto, tomonaki biso nyonso ba désordre nini o esalemaki na internet, makelele nini oyo esalemaki vraiment na internet pona dossier wana. Lelo toyeli bino lisusu nouvelle moko ya sika pona maniqué de John asalaki vraiment moi mikolo ebele, asalaki vraiment moi batan ebele azomona na lisusu na internet te par rapport ndenge alekaka na ye toyebi er nyonso ayaka na internet, toyebi er nyonso azalaki pena er nyonso tongo midi pokwa koya na internet koya koloba loba pona Fally, tomonaki bautaki kutu soki kobeta ye me autaki koloba ke bato babeta kie eza kaka batu ya Fally Pupa. Likolo nango afingaki, likolo nango alobaki, likolo nango asalaki oyo esengelaki asala. Alors lelo Irsil Botelo TV ayeli bino ba nouvelle eloko nini oyo ezoleka epa ya maniqué de John. Bandeko nanga nasengi na bandeko nyonso o basabona nanu na page na biso te, o bosabona nanu na chaîne na biso te. Alors nasengi na batu nyonso o bolandaka Irsil Botelo TV, soki ezali mbala na yo ya liboso okoti na Irsil Botelo TV, en tout cas au s'abonner, au commenter, au liker, au partager, nzamba lola a kopambola yo. Awa nalobaka toujours tango koti au s'abonner. Awa nalobaka toujours tango s'abonner au partager. Awa nalobaka toujours tango au partager ko bossa na te ko cliquer cloche ya notification pour que prochainement tango Irsil Botelo TV azoya na ba émission na ye, azoya na ba analyse na ye, azoya na ba makambu na ye o raté yango ata mukie. Alors ndeko nanga tango s'abonner, cliquez cloche ya notification pour ne pas rater ba émission nyonso o Irsil Botelo TV akotisaka awa na chaîne na biso. Na pesi merci na bandeko bo soutenir chaîne na biso ekende liboso wana boza vraiment ebele ba obo partageaka ba analyse na biso, ba obo soutenir musa na biso ekende liboso. En tout cas nzambe a pambola bino. Maman na biso princesse Alegria esika ozali nzambe amona yo, nzambe a pambola yo. Linda bukulu ya balinda. En tout cas esika ozali nzambe a pambola yo, ça fait longtemps ozo komela biso te, ozo benga biso te, tolingi toyeba kaka santé na yo eza ndenge nini. Balobi Chantal ya Nzambe TV nde makambo. Alors bokende ko s'abonner pe kuna na Chantal ya Nzambe
TV kuna bokozwa ba gag ya kitoko bokozwa ba makusa bio olingo yekola kolamba kota na Chantal ya Nzambe TV okozwa makusa bio okotala makambo ya kitoko oyo elekaka kuna. Bande wana ngai wana to progresser nanu na lisolo na biso wana to progresser nanu na analyse na biso likambu ya Maniké de John. Maniké akoti mai, Maniké azoyoka na lisusu te balobi ke Maniké abeli liboma. Eza ya solo to eza ya lukuta. Côté mususu bato balobi ke azalaki ingratitude na ye efuti ye. Côté mususu balobi ke banda babotoli ye visa, banda ba désactiver visa na ye nde akomi liboma, nde epesi ye pasi nde akomi boye. Bandeko o balandaka vraiment Fally Ipupa o babengi penda papouche bandeko bolandaka vraiment Fally Ipupa o tolandaka aigle avait dit aigle bandeko tolandaka ye toutaki komona ye alekaki na émission moko boye batunaki ye à propos ya makambo ya ba visa. Tout le monde qui journaliste a tout qui aigle alobi aigle est-ce que bakoki ko désactiver visa ya mutu o azui il y a 5 ans il y a 4 ans il y a 2 ans il y a une année est-ce que na ce qui mutu asala ki pour que ba pesa ye visa a pesi mitindo bakoki ko désactiver visa wana bakoki ko désactiver vraiment visa wana alors batu bazalaki ebele o bazalaki ming bayoka réponse ya aigle o bazalaki ming bayoka réponse ya Fally Ipupa batu bazalaki vraiment ebele pona kozela koyoka réponse ya papa na biso Fally Ipupa alors après ça qui réponse na ye bakoki ko désactiver visa te mais soki mutu oyo amemaki yo soki mutu oyo alobaki soki mutu oyo bapesaki yo visa na canal na ye et que contrat na yo na ye esili avant visa na yo expiré wana nde na kawana bakoki ko désactiver yango wana toyokaki aigle ye moko Fally Ipupa nde azalaki na manière na ye oyo a répondaki na question wana alors banda papa na biso Fally Ipupa alekaki na émission wana Maniké atikala lisuko yate aloba tope banda Maniké azwa kuba o esali cicatrice na lisu banda azwa kuba o babetaka ye na mobali na ye soi-disant R9 alors banda wana Maniké alekaka lisu na TVT po aya kofinga Fally banda wana Maniké pe alekaka lisusu na TVT po aya kolobela makambo oyo etali ba wario tope makambo oyo etali Fally Ipupa. Tomonaki après poto ndenga fingaki ezalaki muke aleki na caméra ezalaki muke apesi bisou na mobali na ye ezalaki muke aleki na TV pour que aya kofinga alors banda wana tisikoyo Maniké de John alekaka lisusu te aya kofinga tope aya kolobela likambo moko oyo etali papa na biso Fally Ipupa aigle alors Maniké alekaka lisusu te selon ba les on dit ya batu balobi ke Maniké abeli liboma bandeko nanga wana vraiment ici boto la TV aye liboso na bino pona ko lancer message tope pona kusala analyse na ye à propos ya makambo oyo batu balobi ke Maniké abeli liboma mais biso moko nanu tomoni Maniké te biso moko nanu tomoni liboma na ye te nanu tomoni esika wapi o Maniké azokata bilamba te wana vraiment ici boto la TV akozala na ye lukuta te akoya te pona aya koyebisa bino ke non nga na monaki nga na confirmer non eza nenge tozoyoka batu bazoloba ke Maniké de John abeli liboma mais nanu tomoni confirmation te tozwi pe vidéo ya Maniké ya liboma na ye te. Alors Maniké azali oyo abebiseli mwana na ye carrière sans ye moko ayeba. Maniké abomi carrière ya Prince Babia, Maniké abomi vraiment carrière ya mwana na ye likolo ya koluka visibilité na ye moko. Maniké aza ni danseuse, aza ni chanteuse, mais mwana na ye aza muyeb donc mwana na ye aza musicien o ayembaka. Maniké il fallait beaucoup plus aluka non mwana na ye a voyager, aluka mwana na ye
ye a progressé mais likolo ya bintérêt personnel ya ye moko abosanaki ke mwana na ye ana domaine ya musique abosanaki ke mwana na ye pour ka avancer na musique ana besoin Fally ana besoin Ferré ana besoin Kofi ana besoin Wera ana besoin ya Jibé ana besoin ya batu nyonso ana besoin ya babina file abosanaki eloko wana abosani ke mwana na ye pour que a avancer mama na ye esengeli azala bien na ba musicien nyonso mama na ye esengeli azala bien na ba leader nyonso pour que mwana na ye a avancer na makambo ya musique alors Manike de John ayebaki eloko wana te abomi carrière ya mwana na ye ye moko Olé asala pour que moi na aza na visibilité mais ye awoleli nde visibilité na part na ye ko chanteuse te ye ko danseuse te ye ko journaliste te ye ko chroniqueuse te youtubeuse te mais awoleli kaka intérêt na ye moko awoleli kaka koluka visibilité na ye moko awoleli kaka ye moko nde bayeba ye et non mwana na ye a yebana lelo prince Babia azo regretter lelo prince Babia azana pasi na motema lelo prince Babia azo lela pourquoi parce que maman na ye a conduit ye na erreur grave soki musicien moko azali na posa ya kosunga prince Babia na minute o ndenge mama na ye asumbi na nganda na minute o ndenge mama na ye aluki ba problème na ba musicien ebele azawana soka ye koto avandi fingi alongwe ake koto mususu soka ye na ngambo avandi fingi alongwe ake kote mususu wana ezali domaine na ye ezali ndenge manike a travailler ezali ndenge manike akendaka bongo Prince Babia kotala banzembo azosala mwa mobala bato ayembaka bien banzembo pe kitoko mais ana mutu te o akosimba ye na liboko pour que atombola ye akende liboso mutu osala ngo azate pourquoi parce que mama na ye abebisi déjà chemin na ye mama na ye a créé ba relation te Manike ale mutu moko a créé mwana na ye ba relation ale mutu moko te aya ko finga ale mutu moko te aya ko swana ale mutu moko te aya ko finga ba musicien mais azaki mutu oyo azaki mieux placé ya ko créé mwana na ye ba relation ya ko créé prince Babia ba relation Manike asungi prince Babia te a créé prince Babia ba relation te mais a détruire vie ya mwana na ye moko donc ye moko aza maître ya échec ya mwana na ye moko sans aye bango na mutu ye abandai ko penser que soka leki na te va fingi ye abandai ko penser que soka leki na te va lobi makamba batu ye abandai ko penser que soka leki na te va fingi Fally ya fingi ba wario ya fingi nde azobongisa chemin ya mwana na ye eloko o Manike abandaki koyeba te eloko o Manike abandaki ko penser ye azo penser que ye soka su visibilité nde mwana na ye akoyeba na sima na ye or il fallait ye nde asala ke mwana na ye azana beaucoup plus visibilité koleka ye moko wana ezali lolenge nini oyo Manike a détruit vie ya mwana na ye et ya lolenge nini oyo Manike abomi pe avandeli carrière ya mwana na ye na minute otolo baboy qui fallait pour pasaki na posa asunga prince Babia na ingratitude o mama na ye alakisi fallait pour posunga prince Babia te soki musicien moko boye azaki na posa asunga prince Babia na ingratitude o mama na ye alakisi envers ba musicien ebele mama na ye afinga ba musicien presque nyonso toloba est-ce que prince Babia Kofi akoya kozwa prince Babia tombola ye Fera oya kozwa prince Babia tombola ye to pe Fally akozwa prince Babia tombola ye akotombola ye te pourquoi pona comportement ya Manike de John Manike aza na ata lelo akoteli Fally ata lelo akoteli Kofi ata lelo akoteli Fera lobi obalukila bango
lobi abalukela bango aloba mambu na teva oleka fingi aoboma carrière mwana ye lelo prince babi ana visibilité te mais mama na yaza na visibilité mama na ya welaka baka ya lobaka ngaso na tie mission na YouTube direct mais salaka baka ba vue esa ba vue ebele ngaso na lobeli likambo bat ba oyeba ke manike alobi ngaso na leki boye na lobi batu ba otosa ba otala wana ye aomona ngo lokumu or il fallait alobaka ke mwana nga soka sali nzembo asika batu bakotaka batalaka pe bapartageaka mama oa mama malamu esengelaka sala promotion ya mwana na ye esengelaka alamusa donc mwana na ye yebana ta na canal na ye esengelaka sala bapromotion mpona mwana na ye lelo manika ke poto na poto akende osala nini mais prince babi ayembaka prince babi apa kokoa ke poto pa ayembi lokwa bapetit fali wana petit fali abeta na yu arena petit fali amutu mwana donc garçon mo boyeka o awutine dans le néant nzamba tomboli mais bamanike so babongisa banzela bana bango mais lelo prince babi apaza kole serena na fali pupa mais lelo prince babi pa kokwa pe ko beta arena pa avant fali pupa beta mais manike atali ba intérêt personnel mama mabe a détruit mwana na ye moko a détruit mwana na ye moko lelo vi na yango wana tozomona ezosimba te banda lobaki mpona fali na minute oyo toloba boye manike akomika bongo lokwa mutu moko liboma lokwa mutu moko azoyeba te donc akomi kaka bongo ndeka na oyebisa bino vi na ye ekomokende ka bongo pourquoi parce que alukaki mwa bavisibilité moko alukaki koyebana alukaki bayeba ye nde de John alukaki mwa makambo ebele alors na minute oto loba azaka ka ndeka bino mo boyoka ba rumeur oyebima na internet ke manike aza diboma ndeka bino mo boyoka ba rumeur ezobima na internet ke manike nenga zawana mutuna ye ezosala bien te par rapport ya mamba fali ba désactiver visa par rapport ya babiloko wana nyoso baloba mutu soka saleli o bolamu atana likamoka mkie o raisonner ezala vraiment important mais biso ba congolais to raisonner bolamu abatu te to betaka to yakaka ko pelisa misu to pe ko ya ko simba ba micro soki mutu asali mabe mais bolamu ya mutu to ya ko betela ngo ba CTT to reconnaîtra kaka mabe ya batu bolamu ya batu to bomba to zipara matoi eza mabe il faut zaka reconnaissant na vie tant mutu asali bolamu moko boy omoni pays mo boy canal ya mutu quel que soit mabe eza quel que soit problème eza okoya na écran te okobima na TVT pour koya ko finga mutu wana po asali bolamu lelo manika mona poto akota na basali arena ba mama ya Chateau Rouge batambusi ata na wenza bilamba ya ba 10 euros eza po manike ezaki pembeni ya fali batambusi na wenza bilamba ya amona tambongo ya euro na poto eza po manika zaki pembeni na fali soka zaki pembeni na fali te peut-être pas linga pa nyata mabelo ya nyata ki wana te alors na vie il faut que zaka reconnaissant avo pelisa caméra to avo pelisa micro oya ko finga muto asali lo bolamu soki mutu ana lobi pona yo ekozwa yo po asalelaki yo bolamu asungaki yo na motema ne mobimba me yo ozongiseli ye mabe yo ye na TV ofingi yo ye na TV olobi eza malamu te bandeko na nga nde tozoyoka na barimere nde nayaki liboso na bino naya koyebisa bino likambo oyo tozoyoka mpona manike de John alors soki eza ya solo tosenga na manike asenga fali bolimbisi so mpe eza ya solo te tokumisaka nzambe me manike obomi carrière ya prince babia il faut mama moko pena ozwaka temps osenga mwana bolimbisi na mabe osali ye mpo osali mwana na yo mabe osali prince babia mabe ya kobomarela ya koboma carrière ya mwana yo pona koluka ba intérêt personnel ya yo moko lelo boyoki makambo ekomeli maneke lelo tomona maneke na internet lisute tomona lisute ndenga yaka na ba micro tomona lisute ndenga yaka koloba loba ba émission ndenga yaka na elulu tomona lisute en tout cas eza pasi pe mawa car nde toya koyebisa bino pasi pe mawa likambo pe eza vraiment pasi pe mawa alors nzamba pambola nzamba batela manike esika azali nzambe abatela surtout vraiment prince babia o mama na ye a détruit carrière na ye surtout vraiment prince babia o carrière na ye ebebi likolo ya mama na ye moko nzambe abatela ye esika azali
o ezaka pasi esalaka pasi na mwana o azozela bima na mwana o azozela carrière na ye epusana na mwana o ana besoin bato bazala pembe na ye basunga ye pour que aavance mais azokoavance te pourquoi mama na ye moko azoboma carrière na ye kotala Kisinjor aleka mpo aloba likambo ya manike ndenge aboma carrière ya mwana ye Kisinjor aleka deja mpo aloba ngo malgré bato baloba bato bandimaka ye te bato balobaka bato bafingaka ye mais Kisinjor alobaka likambo oyo alobelaka manike likambo ke ozoboma carrière ya mwana na yo ozobebisa carrière ya mwana na yo moko eza likambo balobaki mais eza likambo yango lelo tokoyi nango nzembo nini o prince babi osala eleka na bebe Tianda ana succès koleka ta prince babia ayokanaka te na terrain ayokanaka te ke oyo ayokani mpena boye nzembo mpena ebeti boye ya prince babia ayokanaka te mpo ani mpo mama na ye abomi relation na ye eza pasi mpe mawa na oyo toyoka oyo ekomeli manike soki eza ya solo en tout cas tosengaka mawa nzambe alola ayokela ye mawa mais soki mpe eza ya lukuta nzambe azwa kaka lokumu alors comme conseil tokopesa na manike mutu mato elekaka nango mutu te fali pupa camarade na ye te bamisi ebele bana bao bacamarade na ye te alors oyo ekomi ayebaka na oluka soki akoluka vie na ye fali pupa asenga bolimbisi ezala nango mabe te aluki ka aigle asengi na ye bolimbisi asali ka émission asengi bolimbisi na bawario nyonso ezala problème te bato ebele mpe basala bamabe basenga bolimbisi mutu mpe aboma bango te ce qui est mal na bakongolais ayeba kosenga bolimbisi te yango wana nde ezalaka problème alors ce qui a reconnaître mabe na ye aluka fali pupa asenga pardon po vi na ye bonga po banda vraiment lakisaki ingratitude epa fali pupa tokoma omona ka manike ka boye vi na ye vraiment ezalaka lisusu malonga te alors toboyi toperdre ye koma fali boye toza mpenza na posa ya eloko wana te prince babi ya courage esika ozali en tout cas bunda yo moko ekosimba po okanisaki oza na mama moko ya malamu oyo akoki kosoutenir yo pour que carrière na yo ekende liboso mais malheureusement mama ngo ozalaki na ye asoutenir na ye yo te mpo na carrière na yo ekende liboso napesi merci na bandeko bolanda Irsi Botelo la TV ndeko na nga soki eza mba liboso otrouve chaîne na biso en tout cas na système a bien ka nde nalobaka na nga okute na Irsi Botelo la TV osabone okomante olaike opartage nzamba lola akopambola yo ntango osabone kobosana te koappuyer sur la cloche de notification pour que prochainement ntango yo koappuyer na cloche ya notification prochainement ntango Irsi Botelo la TV akotia baémission na ye okomona yango mbala moko esika nyonso oyo okozala okomona directement que Irsi Botelo la TV a lancé déjà émission na ye pour que okota olanda alors partagez na Facebook partagez na WhatsApp partagez na statut, partagez partout. Nzambe akopambola yo. Wana tokutani à la prochaine occasion. Soki Yesu a zongite. Bisous. Bye.